Voilà, bienvenue sur Bolokok officiel. Bonjour et bonsoir à tous mes abonnés. Na Babaku, Kobagoloa, Gladiator. En tout cas, Mbote, Nabino, Bisika, Bouzouami, en tout Bolimbisi, Naba Eban, son Oyo, Fepe la quitté, Naba, et Mba dernière émission Nanga, façon Oyo, na sala qui réaction Nanga, et beau comprendre des alaraka, un moment sur Ovandi, au moni artiste, Nayo, Bazar au saboté, qu'au finga tous les jours de fois, et nervaka biso, donc, Rolo Bara, Kena, Yaka, ndenge nazo ya kaka un moment ekomelaka biso pe moi bongo et bolimbisi bakuku na ngai nga nalingaka bino mingi puis nazaka na respect makasi envers bino. Merci beaucoup à Tipe Bokana l'Orient de Bruxelles. Merci na baenyonso oyo balingaka Dorcas Bolokoko batuto bakontara siranga. En tout cas, merci na bino bopesaka confiance. Merci boza ebele et mingi route rolebeza tenzambe a pambola bino ya mingi pe ya trop. Todo continue toujours que souhaiter si la bisali ba bon séjour na ina Lubumbashi. Tomoni ba vidéo na ye ninga za kotambola na ina Coco et ça lit vraiment bien si la bisalu Zuma et si comme Mama Thérèse Yana FM et ça lit biso bien boende biso to lingaka en tout cas merci na baye nyonso oyo et bakolanda vidéo oyo abaku ko bossa na te ko partager ko liker et puis ko bossa na rater ko lembate ko ta la tempête parce que jusque là la tempête na biso nan yo kokisi ata 160 000 KT to lembate to que no ta la film na biso ya kitoko na kombo ya tempête oyo wapi Betty est frappée. Mingi kuta kolobezate tempête ezali film eza ko frapper SB ezali chaîne ezali miroir eza ko tala maloko la likambu toze bate qu'est-ce qui se passe oh si la bisalu SB et lié ba chaîne nyonso kozana nzambe za bien maman na biso le kara maman na bino na tout voilà et combien de minutes déjà 2 minutes tozana combien de minutes 16 minutes, si je ne me trompe pas, toi, na 16 minutes, tu as commis déjà na 2 minutes, bientôt 3 minutes. Merci Nabino Nyonso, vous partagez la vidéo massivement, et puis vous avez Rosie Michopi. Bobengi nanga Rosie Michopi et osala vraiment bien ce qui bobengi ayoka et puis abozo benga eto yom to partager les vidéos et puis benda ye matoi yebisa Rosie Michopi ezala dernière fois na première fois atanga kombo ya sila na émission na ye première fois na dernière fois wana eza Dorcas Bolokoko chouchou abaku tout nde aza ko répondre ye ezala dernière fois Abakouk nangai lelo na finga nanga mutu te ponga pe na finga te na lobaka mais lelo na loba nanga mabete je vais juste expliquer na Rosie Michopi fungola matoi na yo bien yokanga ne na loba parce que yebinga do yokanga bien Rosie yo sala be mission awa bele okumisa sila SB nga pona sila bisalu muta kokanga ite ko mekate nga pona sila bwe Rosie Michopi yo ya na SB ezwa yo o tourna film na katia SB oya kutu na benyo finga tina chiki Rosie Michopi yo tourna na SB o doit cacher na yo sila yamba yo après ça yo noro bandeni espace peut-être ba te belé ba ka luka ba jouer na kata SB mais yo si la pesa yo espace wana et puis après ça yo rôle te ke au monde na raté té après ça ba rôle principal oh bisal yo pesa yo ya mais oh yo futa si les anines ko ya na ba mission koloba mama abino mama abiso leki mama bango mama abiso kutu azaka mutu malamu akabaka mutema boye abino mutu mabe yo et puis ni ko nango suka wana te okenda kotonga sila skonga no zo informer na baba cook mambo yo kenda otonga sila yo Rosie Michopi yo tonga sila est-ce que si la okenda kotonga pe ya bien pete ya mabe ko finga ye ya
Omoni ya bozo ya kosala ba émission hein. Bato balandaka biso na lobaka likambo tous les jours na chaque vidéo nanga bazaka bazoba te. Bato balandaka biso. Batalaka bino ba comprendre que mutu malamu na mutu mabe. Comment na ba émission na bino boya ko bimisa fila mutu mabe. Comment na ba émission na bino boya ka ngaku fila blokanga nga kuta solisanga lisute akipanga te. Ezalaka na ba émission na bino po anini. Tout le jour, et là, biloko bosalaka de mauvaises campagnes pour na mwana bato. Et ozo ya koyebisa bato ko bisi la blokanga yi. Mais zala na vérité, zala clair, éclaircir bato ba yeba pourquoi si la bloka yo. Parce que si la zali bomate, bola nanga bia ba kuktelanga ba j'aime. Si la ali bomate, si la pétarate, si la sera bloqué mutu, il faut réseau ezala. Ndenge si la bloqué, c'est que raison ezala ki ou ezala que si la bloqué yo. Sans raison si la bloqué yo te. Quand vous si la qui est bloqué yo, a bloqué yo te. Mais si la soka bloqué yo, o yebi le pourquoi si la bloqué yo ta là. Abakouk, tolobaki 2023, to vivre na ba hypocrite. Toroloba vérité, si hier ça ne va pas, tu dis que hier ça ne va pas. Torobomba na 2023. Rosi zala clair na bato ba Hollanda yo, na ba fan na yo, ba mona yo ko za clair o buka lokuta te. Pourquoi bozo na télévision bozo buka lokuta bo bimisa sila mabe? Bandero nanga bozo landa bo tilanga ba jemba ba cook. Est-ce que si la revendra bo dans le vide a bloqué mutu? Si la revendra boye, ka a bloqué ne ka mutu, avani ne ka bina bloqué, o sali ngolo tina bloqué, non. C'est que Rosie yo zane loko yo sala kisila. Et loko wala ne o e manqué yo na émission pour le bango. O zaya ki na vérité te. Il fallait la direct maman na émission yebisa mams, loba mams. O moni ki songi songa ba yebisa nga muna tiaki yango, nga mutu na tiaki yango te. Tala mutu alobaki yango yeyo kombo na eboye na lembi na kokufa martyr na ndongo blokanga yi. Nga kuta bat na za innocente, tala mutu sala ki nga boye. Mais au sali yango te, oh yo moni ya mabe ya kobelela si la blokanga yi. A solisa nga lisusu te. Et puisque yo ka hypocrisie dans ma kasi mais nga aka yaya na nga peu importe a solisa nga te. Yo Rosi yo bosani no tonga asila. Yo. Obosani no tonga asila tondeni. Tous à la gentil ko bandero na nga. Et moment soki abakuka vandi na botiki abakuki kimia. Nesi la nga pasi toye na télévision tous les jours to bando tia makele pona sila mabe ape mwana mutu fa pema. Il faut se faire repos. Si la falite, si la fait oh, il faut donner des musiques to bando lobela bango tous les jours. Et comme mabe, un moment to tia pe à l'aise à pema. Si la musicienne te, elle musique des raté, avec comédienne, artiste et comédienne, wani afila. Si le bino was bato waze quoi, bwana besoin, boko ti fina ba débat na bino na bino buzoba. Il faut être clair yaya, boko ako sarate, zala clair. Yen ça ne va pas le bas que même c'est talabo bozo yako ça va tout ngakutu ba kosla makambo pas mam ke ngana ba mam ngana be o ebe lo rotendenge ni fila liboma est-ce que fila revana net nga boy fila bloqué nga c'est fila que le morto fila baenga peut-être le bana yo katene fila bloqué nga ne fila bloqué nga mais dans le vide ka bo fila bloqué nga te banandeni. Et bananenge ni fila bloqué nga dans le vide ne te vandi be fila bloqué nga. Et où ta wapeza wapi. Tous à gentil. Yaka sale émission le bon makambu na yo c'est tout. Yaka sale émission kumisa artiste na yo to yebi yo Rosie Michopi ozali famille liboma. To yebi. Loko oza muta famille kuna tika na famille. Ozo yebi ente na famille to ndeni famille soutenir yo te. Famille soutenir yo te. Mouto a soutenir yo makasi ande fila. Yaka leka émission lobo makamuna yo kumisa famille na yo.
Loba makambo wa film na yo pourquoi bino broyer émission comme chaque émission tous les artistes bon les can émission il faut moi critique moi ils pas si là il faut moi parole moi ya ma bé blessé baba ku pona nini ya ro biso baba ku pe to rotika bino pété oye ngada na iseki bino 2023 oye toro biso to bano yaka na vérité bino bozela na lokuta biso to ya na vérité yo ye na lokuta biso to ya na vérité yo ye na lokuta biso to na vérité to bondo yaka ko éclaircir batou surtout nga baba ku en tout cas bolimbisa nga je vous respecte beaucoup mais un moment to protéger sila to linga te ba bimusaka sila ka mabe or que so likambo eza photo ya to loba ke likambo eza mabe so problème eza il faut to ya to loba ke to belela ka problème eza to bombaka te po to bombi trop to protéger batou mingi. Cette fois-ci, de protéger sous batou, t'es tokoloba. Tokoloba. Tout est si à l'aise. On l'écrit dans la mission na yo. Bayambi, on sali une très belle mission. Mais loba makambu na yo. Pourquoi la koya webisa parce que nga fila blokanga. Bon, likonango, osali ango pona yo moko. Osali ango po bimisa fila mutema malamu to po bimisa fila mutema mabe. Baba ku bo répondre nga. Asali yango pa bimisa fila mutema malamu to pa bimisa fila mutema mabe pona nga nde na jija yango eza pa bimisa fila mutema mabe pa bafana sile pa babakuki ke mama na bino aza mutema mabe botala kutu ayoka kaka litoi moko ayoka nga te yaya atanga so bayo yebisanga ke omoni mutu ana asala boye na oyino na bloqué yo sila osamba te ngai na sepeli na comportement sila sila penza en tout cas même sinanga je t'aime beaucoup bisika ozali 2023 ozala bongo oyoki mutu alobi sila tengama kosambisa ye te kanga e bloqué ye o sila basala boye bloqué ye tokosala bino système à blocage parce que trop c'est trop il faut sila pas respirer. Et comme chaque émission, mon comédien, toi, les émission, si là. Chaque émission, si là. Chaque émission, si là. Chaque émission, si là. Chaque finalement, ton vivre est nini. Toutes les émissions, c'est si là, en kati. Émission, nous sommes si là. Émission, tout si là. Émission, tout si là. Car si là, car si là. Donc, si là, mais manga, moi, bon, ma batou. Oh fila ane sengote kutu ta kutu ba vidéo ni na Lubumbashi a sepelate fila ro sepelate fila mama Olive fila mutache budget po batutu ba voyager tade bo omoni mitema mabobo za na ngonga mama elekela mayele nanga fila kona voyage a contribué à ta sans fronté ni à logement ni à relier à batou mais fila sepelate parce que un tel a zana kati avion na ye tel a sali voyage na bango et trouble bino te bino mo bon mi lo belani bo lo bani na kati na bino bon mi lo belani mais il faut être gentil moi ça batu boto ya mo na nga ya bino ko pendant que vozo finga si la mutema mabe pendant que batu ba linga si la mingi bo ça la perte. Et ça perte à temps au Bossalaka. Et ça perte. Bon, les Kelenga, s'il vous plaît, j'aime. Et ça perte. Parce que Eriozo, ça va mauvais campagne pour la fille, la méchante, moutema mabe, jalouse. Et ça, moment où on a des filles, les fans, bazako bakisama. Moment aussi, là, on côté, matos, à ma casse, il y a une chaîne, il y a FB. Moment où il y a bakou, kazo continue, qu'on somba polo. Naba jogging. Joking, c'est pas joking. Si quand yo la moment ana, ok no panda si la za méchante, mutu mabe, fi boy. Mais ba tu bo linga c'est bo ça la perte. Bo comprendre bo kabela si la ba fan ebele. Ce qui ba ku to za ki 2 to comme 3. Ce qui il faut faire mi sabi si la muta ba ku ba comme 5. Donc bo kabela si la ba fan tout le jour bo kabela si la ka ba fan. Bien mo bon on te bo kabela si la ba fan. Po ba fani wana batu wana batala biso ba loba neni ni kaka muto mutaza kombati neni baloba ka yaza mutema mabe sera yenda za malamu kuna ba mabe il faut to na biso koto
totala na biso ba film à koto yo et puis ata to lobby te même bato ba otala biso ba bi que Fila zo comme très belle histoire Fila zo comme un film à bien ba histoire à bien ata bino mo bande ko na to loba te ba histoire Fila zo comment est-ce que bato bele ba comment to boy de théâtre leur asika za raté mais Fila ba ki c'est leur asika na théâtre Fila ajouter ba ingrédient belé Fila zo comme ba histoire à bien ndima muninga na époque na ye écoutez on y sort ndimi muninga na époque na ye ndima muninga ke muninga asali ndima ye le baka ate en tout cas asali bravo pour le bio pour batu bandima yo yo lingi ko ndima muninga na époque na ye te bino tout nyonso Fila osala ezaka mabe o Fila comme na batu 20 ba défendra ye te batu wana bazoya te Fila zo benga bango te batu wana bazotela komba oyo Fila zo bunda c'est que biso faut te soutenir Fila eza Fila te mutu azoya na batu wana te yebe mutu benga bango te batu wana bakomi 20 wana bango moko bazoya après bane batiaka mega na bango crédit na bango nyonso ya bango bango moko ne mutu bazoye pa Fila tela kutu te to sala Fila boye bi bango moko en tout cas Bakou je vous aime merci